Ça out hôpital aye bino momoni aye qui a kitoko en forme soit ya obatama balinga ba poster ba photo na te o circuler qui na réseaux sociaux abangi papa ba question ba retourna endeni mwana par un mois frère fièvre pamba ba mwana kufa eza ba moto ou bien par rapport ndeba ba no vie de loin azana S ya maman René arati lelo maman silate banga question non to ba eloko met fois mutasala mokili eza nzambe pi nzambe mutasala liwa soki biso ata mokili tokomi koluka koyeba source ya liwa wana tokomi kondane nzambe sauf que nga soki olinga kotelemela eloko mo balobake bacomédien mutu basali ke lelo bato bazwa badéception na bapoto non ebandi lelo te bamisien badéceva ya bamisien boloba yango te po ani bamisien même bino bajournaliste lingi division na mboka eza nde bokechi esali mabe makasi vie esali mabe vraiment congolais moko te aza d'accord na yo congolais moko te po ata kuta onyokoma na biso c'est vrai tokolo batike towana ba fortune awo mais nakoki kotrahir mboka na nga te à l'étranger osola makambo basite so totali makambo basite c'est 001 donc toza na number 1 mokonzi ya ba 001 blague te lelo asololi biso makambo ya Victoria Télévision Victoria TV eye na bamopepa sika ye na bamakambo nango na ndenge nango donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga makambo po tozwa banews alelo ayeli biso Victoria TV donc aluta continua Victoria certa amen toza ensemble quoi total la Victoria TV ya bino sida bilela confirmé nana koboya donc biso tout s'abonner massivement na ndenga idéologie ba européen botondana po bolanda ba faire ya mboka ya par-ci par-là donc number 1 na bank toza ensemble sida bilela na ndenga ilusa Victoria certa amen. Voilà, bonjour très chers téléspectateurs, vous qui nous suivez partout dans le monde à travers votre site Congo Victoria. Eh bien, je suis là. Jemima Ibele, les gros bébés de la presse congolaise. Appelez-moi la femme du patron. Et comme vous le savez très bien, que d'abord, avant le nous annonce Moroya Passi, donc on a non, le président Fathi Atikibiso, parce que Antonov, Antonov naye, qui même na jeep naye privé, qui porté disparu, qu'on retrouve en Ekwe na Maniema, et c'est ce qui crache, parce que na 4-4, en tout cas, de ce qu'on présente dans la 4, mais Erotozo, la Menzambo épargne Rabatu. Nzambe a épargné Rabatu, a ébindé nini, a épargné donc comme si Nzambe pour la bolingonaye, pour la mawanaye, ou a salé libiso. Voilà, comme vous savez très bien que non, président Charlie Ndongi vu de loin, à Zaki en Afrique du Sud pour la Bassoa, à Kendaki tout le monde a gagné à Kendaki. Mais quand on a Charlie Ndongi vu de loin, tu comprends de te à se retrouver dans la Kinshasa Ndengeni. À l'aéroport de Ndjili, comment? Ni Makelele, ni info, ni quoi. Est-ce que, à Bangui Presse, par rapport à la question, on te tourne par rapport à la question, moi, la paix, la roquenne, et ça, ni. C'est que santé, la vie de les zones par rapport à moi. Toso, là, on a artiste, porte-parole, il y a vu de loin, Toso, la mamie belé. Voilà, merci d'abord à la caméraman, à ma caméra. Et aussi, merci d'abord aussi à Dansel et Easy pour le montage. Et à mon boss, Jibé Koumalouta, le vrai pétri de Dallas. C'est le boss charismatique. Et aussi, merci beaucoup à Adosenga Maître Sengi Kingasen, toujours. Depuis la Suisse, vous avez tellement ébélé. Guilin Congolo, aigle royal. Guilin, mon connais Strasbourg. Oh, n'a aucun son. Eh, mais n'a senti? Oh, ça va, hein? De Selinga vraiment bien. Donc, aussi, mes respects à mon général Jeff Makayabou. Voilà, donc on a un invité qui s'appelle Lalou Babière. Mais c'est les flamingos. Nyos Douye, tout soigné par rapport à ma camona, c'est tout bonjour Lalou. Ouais, bonjour Jemima Ibele, les gros bébés de la presse. Bonjour Nabandeko, tout le monde a en direct, il y a Congo Victoria.
wana moni bongo mon boss, mon papa avec beaucoup de respect na longo lunettes, papa na so JB Kumaluta, les pétroliers de Dallas, donc on appelle ça Bambote place à Ali. Et puis on présentait aussi ba condoléances na bandeko ba to bungisa bandeko na bango. On a présenté ma condoléances et puis... Chauffeur à chef de l'État. Ouais, chauffeur à chef de l'État, mes condoléances à la famille biologique. Et puis, Chambreline Makuntima, Diamant Noir, mon nom Kazia Yves, Edi Makuntima Auberge. Moi, je suis ça m'a malé qui n'a bango, d'autres des Kers Nabino. Et puis, on souhaitait bon retour au pays. Na mon papa, mon président, il y a Charline Nong qui vit de loin. Babi Sodano Yeyo, porte-parole, Yeyo. Papa, merci, tu s'appelles Makasi Nzamba Sungi, Nzamba Pamboli. Et puis merci na bandeko tout au soutenir y presse de loin ou de près. Na moyen financier, moyen matériel, physiquement. En tout cas, tu as vraiment des cœurs na bino et puis maman Liv Lembe. Tu continueras toujours au commissariat comme Bonopo. Il aura ça là et l'équipe vraiment Makasi. Na bandeko. Au commissariat maman Liv Lembe Makasi, est-ce que tu as un gouvernement là-bas? Non. J'ai mis au moins na vie photos à la guise de reconnaissance. Vous comprenez? Nzambe c'est vrai na likolo, mais musuni au pepo ebika et c'est un peu moyen. Biso to a reconnaissant net nga personnellement na reconnaissant na maman Liv. Pour et lora sala na vie de loin et za carte munene. Vous comprenez? J'ai mis black day. L'aime ma famille to botam na to yeba na biso. Or malem zu famille na biso to koka na biso charge wana te. Donc faut to pesa mudu merci. Eza na ndenga mabete, eza ndenga polémique te. Et puis merci na bandeko nyonso basunga kinde na lobaki. Na moni bongo maman Maria Santa na kata Londres, maman Brigitte Katanda LBK Vision et puis na bosante Sugar Baby elle partage avec ses amis. Prophète Diemba là aussi dans ma prière na yo na kata Njili les styles type européenne. Merci na bino vraiment de botika président vie de loin te na ba prière. Donc voilà. Voilà donc. Président vu de loin, tant que Bima, ok, nous avons soin, Mututu assemblée la Kinzamba Sunga, à que nous avons soin la Libana Mboka. Voire même le même jour, ok, nous avons qui n'a président Franck. Nous avons un président parce que le président il y a Ajimelko, Franck Stemay. Tout le monde a une image que nous avons envie de la Doken. Mututu est inquiet par rapport à la situation de santé, mais il est comme si batou. Kozonga ya vu de loin Mboka na ye. Bazali pena ken piana. Bara pena ken piana. Je vois qu'il est à Kas. Et là que ça n'est pas si kozonga na ye na président vie de loin au lieu to yeba que président de songa to kene ko yambe ka ni to kene ko tike na Europe mais azongi en katimini abangi banani et c'est ce que Makasi a robanga muté anelo robanga te au moins na vie photo muna mutana ndenge agira maramnae on comprend j'ai Muna mutu ana ndenge agira maramna e presse comme on a déjà boy bato tout ba fanda na e ba ebi presse ninga vivra presse a mutu moko sala maramna e na discrétion et bon attends à voyager avec na discrétion ebe ka oki ozoba soin ko voyager oki ozoba soin eza nango problème des ndenge moto na yeli omoni babara bon bino mbotanga moi trop hein vaut mieux la fin que d'une commencement non. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Voilà. Merci. Bon comprendre que biso ebika mwanchi kango. To suka na manchi là. Donc bongo, babi vaut mieux na suka kutu ke bandeli. Po e bandeli, babi ke a muto ke ndevo ake na inanu afongo nonzela. Mais to sele na suka. Suka ne place marambego ya. Zo comprendre. Mais ils ont opé na ndenge on a tiragi c'est analyse ga do sali. Mais quand il y a après abangine mutute zaka ke asali moins discrétion na yé moko ke na yé na nga ke non ba ya ba sala ba marche ba tambula yo mo ebika vie de leur charge yo comme aso ba doit kufa ba sa ba accident po ba mona star amune na bongo vie de leur bongo o ba na nzala na ye donc et après la stratégie là mzo a créer ki balobi abangi papa ba kese ba retourna endeni mwana kaka un mois frère fièvre pamba ba mwana kufa eza ba moto ou bien par rapport ndeba ba que non vie de loin azana S ya maman reni arati lelo maman silate banga kesoni non
Question mwana muke bon kana fièvre ke. Nabi mutasala mukile za nzambe. Mutasala liwa eza nzambe toloba eloko med fois. Mutasala mukili eza nzambe pi nzambe mutasala liwa. Soki biso ata mokili tokomi koluka koyeba source ya liwa wana tokomi kondane nzambe. Zoma papa wemba pe asona maloba terme mona nzembo moko sozo linga oyeba source ya batambongo, hein, na sens mwa bongo keba oya ozika mwana. Ozo man, do eza liwa mutu moko te a précipiter na calendrier na date o nzamba ta rendez-vous na mwana ya liwa na mwana moto. Azate. Donc topé satan na temps nzambe mda apesa ki nzambe mda zwaki. Et même ma polémique te. Zo man, mama liwa mwana zo komo luwa na TV. Et puis ça pena bien te. Et puis ça bien te. Après ça out hôpital. Aye binomo bomoni. Bomoni aye ki akitoko en forme so ya obatama, balinga ba poster ba photo na te o circuler ki na réseaux sociaux. Mais ce que ba bindinga e bongo c'est comme si kuna ne ba pesa ne ba vitamine. Mune na 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 vitamine ebi. Ah, sida na pesi vena biso Ben Olondo. Babi merci na ndenge Bozalaki na président vie de loin et puis bon séjour na ya die Sundiata na kata ya sida kuna na pesio bambote bon bazalaki na ba prise. Oh Sundiata. O me Sundiata wa Maniata. Bayokani balobani. Ah. Oyebi ke Sundiata na vie de loin balobani. Eh. Wana linzaka na musapi. Linzaka na musapi. Et puis dio ya vie de loin na Sundiata. Hôtel na réseaux sociaux na massal na Afrique du Sud. Banga buka Afrique du Sud. Na bata xénophobie ba mo ba yo non. Bobeta lisusu. Oh landeni po Sundiata ndela bongo totali boye ana ba GP na ba tiki ya vie de loin. Donc c'est comme si yenda yibara ba vie de loin. Akute na père na etoloba. Non, même pas, on est tous des comédiens. Et puis ndeto za boye na koyiba na art eza nango permis. Ya na mabete. Na rota la pe Jeminda présentera boye. Nathalie na rozwa nyo sauté. Mais na rozwa le simbel micro Jemi. Na rozwa le musu ba nini. Ba suka na ba terminaison na yo. Zo man, mais lobité ke na komi yo. Donc oyiba eza permis. Biso na art lenga na pesa répétition. Na bisa ba tout ça on comprendre lo sala te. Kala ndeko za pembe na yo, yiba ye. Sauf que yo créé la particularité parce que la particularité compte. Zo comprendre. Donc eza na ndenge wana te. Presa outil bomoni santé ya ngolo. Donc kuna sur le plan traitement et les art. Donc voilà. Mais oui. OK, c'est bien d'un bon retour à vue de loin. Charline Nongi. Baxela Mikolo wa benge robot. Robonde. Robot kopa kufa te immortel. Ah mais oui. Mais on a vu diabète facile là, tu connais si. Et sur la place terre. Et sur la place terre avant alors bara momo représentant vie de loin. Avantage les ozara moi na Nzambe. Et si non. On a même une guerre entre Makamu ya na 2 minutes, c'est comme un niveau ni. Et ngana 2 minutes. Ba les moi. Yo, boza ba source on va bon, ba news on nous on va bon. Ah. Oh grand bébé de la presse de Kota. Vie de nani 2 minutes à botoli moi si ya eyenga pe a Bali. Moi ça non. Non de boba kombo. Oui, bi que Hermo pe presse bo ça biso na confusion. Mais oui. Pour ça la biso bien mais Hermo ça la pe biso faux. Ndeni. Net oyo. Et ça d'ailleurs créer l'homo funguli pour président Mimi na pese mbo de place na ba mikili. Ana vi na zo ça na mwasi na. Ana vi na e. Et puis nan eyenga ya gelore eyenga ngala benga zo de yengs. Ye pas na vi na e awa osa na mwasi na ye. Donc yena 2 minutes na yenga baza ba artiste comédien baza ba frère. Zo man na ba niveau ba kinia ba joueur ba bossa. Tout ce qui est côté ça ba biloko mo boye na ba kati wana et ça la bien te.
ça la bien te bango mo makam la bango et ngaleka na émission le bague non vide nani 2 minutes abotole mwasi mais tant to fuite to comprendre que non mwasi azana ndaka vie il y a 2 minutes ezana ngo mwasi wana te on dit mwasi monde ya kalande oyo et 2 minutes abotola ke parce que heureusement la presse bino mo pesa ba question pesa na ba réponse na ndeni au passe retour le bon clair qui est beau faire par rapport à marambo et ba 2 minutes pe ngalobaki boyo verfe mwasi wa ndako na mwasi te so mwasi kala. mais quand bata poto mbabenga oh moi si on a nda kusiko ya 2 minutes eza moi c'est yenga te mais yenga yo bonde s'il te plaît quand texte mutako mara moi ça mutu be mbala mutu yo nde mtu oyeba yo expliquer yo comment mobala mutu nde nga na comment mobala mutu po to sola bien na zara bien na respectera oh ya lobaka nga na respecta pe oh ya lobaka bali était comment mobile ne quand ngo osola ne bien nga non c'est na bina ke na voie normale nga no na balité na mariété zoman mais sauf que na lobango clair na tsa mai na mnoté nde na bwana rozanga mwasi te so na zangi mwasi na ba age se ke na koloka so comment nga na lo ba comédie msute ba maska ba makamna bon non mwasi so ba olingo ndengo zali olingo ndengo zali ezate yo na mwasi na ona bana il faut okosa mona batukuna non te yebisa est clair que ngana na mwasi na ngana bana so linga to fanda c'est vrai on comprend poto oyo batu tu ba luka ngozaka bato na ba fanatique na biso ba fanatique botika marambo nga akoseli 2 minutes makam arolo bango te nde na yebeli jebe ya gelore yenga arolo bango te asali ba émission papa zo lela l'émission pas le kechu azo lela mwasi na yeba botele pas 2 minutes bon en tout cas na yebité mais on nga na yebi ndeto sola na yenga ndimi da rosalango et puis 2 minutes nga kuna benga ke président Mimi comprendre oyo bientôt to zanelo moto sa na ye to zanelo moto sa na ye ezala banda maramnanga eza suka na marambo to sa skona 2 minutes pour ba star tout dans la bête na bango so comme on a passé un peu de place à Ali bango nyos na président Hans Luzolo bango tuna ba Mike Ladiches na pesi bon mbote ba maman Marie Asante maman Brigitte bango tout ba sa remplace moi na pesi bon mbote et puis artiste et comédien ngapi moi songele kanga moi ndambu siko de Londres à célèbre so prédote awa ya Mimi Kabeya et le connaît do zanga de Londres pas bec Mimi Kabeya po yemo ka zangi mukanda ou bendeni yo lo bana na respect belé na longola pena linette mon idole Sida Bilé les statues de la liberté ya Jodje de wana mon idole na linya epina linga te ba toucher pona ya fo po wana pena yelanga pe fo na plateau wana pena za papa question ka ba fan ba otuna yango to lobby yelanga fo na plateau biso pe to lobaki maram na biso to lina biso te ba kota ngo to lina biso te bokota maram na biso oui pour l'air to bota maki bozaki na minote l'air pe to bani maram na biso bozaki te bino mona akaka bomona kaka botika basala mamde ba osala ko fa embelo moko abi to pe satan attend même jemine yo sabo elo ele ko pe satan attend ça te zo man o lalo la mwinga maman pan o sali chaîne non bobo sala be s'il vous plaît faut o sala chaîne YouTube et ça là qui pe na moi o les gars qui pe na ba EHP na ba ne wapi Nelelo Congo Victoria. Za chaîne nanga. Tiens, y a pas pas na jibe kumaluta, mais yo zawana comme journaliste. Bon, ça va tout ça on a bongo. Ndeng mogona ba ninga msusu. Lelo ba comédie belé ba na ba poto. Yo kanti mama ba yaki mama répéter ke poto. Ba so ki petan. Parce que ndeng moko na ba couple ya batu. Botika, Gibson na mbanje mo ba lobien. Quel bana basongé na basonger ba rapona oboma bala ba. Ça veut dire que non ate beti nango 10 ans de Londres ben saka Mimi Kabeya na poto. Oh mais moi si na ye. Ata 10 ans. Moi si na ye. Donc moi si na ye. Il y a José de Londres Sida Bilele. Veroyora no batute. Koyoka kutu batute. Ba sala mara rapona roloba. Et puis bango ba boso pe ba loko ba supporter ya équipe. Pas supporter joueur malamu azarate. Et puis coach malamu azarate. Zoman, ce gars au BBC à Inio, mais solo vos sepeli à Betso Mabo. De mon barabongo. Donc, déplorer, seul le lobe copie au ben s'appelle même sous mobile na poto.
et comme pas la mino ba comédien. La plupart bato va décevoir basi à pote ba comédien. Na ko tangela no ba nan o Papi Kader moi ça bengse na pote comme kuna balukelier. Mike la Duchesse moi ça bengse na pote a balukelier. Nani sauf kaka ansluzolo nenga zabongo moi ça bengse na pote mais tanga comme kuna nde moi so ya balaka bi pardon na ko kufa pam a changer. Donc Herman ka songola mo sne baza tilelo. Oyebi na sepela na film mo na otala film mo na otala ya no ya film mo na otala boye balobela nini ekimi evolingo balobela sur bolingo. Donc film mo salanga vraiment bien. Omoni j'ai mis na vie mutuye mom dans maître ya vie na ye mais maître ya souffle eza nzambe j'aime mudako sarote omoni ngaba makambo tu bazaloba awa na mona ngoma ke la cité na mona ngoma ke la cité mboko komate mapate koya comprendre. Donc ndeng moko bato to tanga bakombo ngana mona muta ngana mona mba asali bêtise. Oh. Namona ngate po ngana na mona. La Duchesse moi ça bengse baluki wana bêtise te. Ngana na mona ngana monda na mona manyoso eleka. Ba ve na biso bana ba ve na biso Mike la Duchesse na biso mbo déplace au alive. Atilo na moi sina bengsa ki. Et kosa biso. Et dépend na vie. Kosa ba fan. Et puis faut to comprendre le moko eza TV. Ne faut pas oyaka bato. Wana baba yaya. La vérité des urnes, vérité des urnes. S'il vous plaît, tous ana ba minimum à respect mo boye. Bango baba yaya. Ba yaya, ça dit so na bi yaya pa yana batu nzo ba master nanga. Mais lem su ba gidoyen na musala. Mais ba yaya musu ba na yaya na âge pe na yaya na musala. Donc na roya to roya te poto na rolobela makambu ya intimité ya bango non. Place ba bandaki ngana yo tuzaki te. Nde ba sala ba démarche ngana yo tuzaki te. Nde pe ba osala makambu na bango biso na yo tuzaki te. Mais sauf que nga siko na nga rotel melelo mo ba loba ke ba comédien mutu ba sali ke lelo batu ba so ba déception na ba poto non non e bandi lelo ta ba mission ba décevoir ya ba mission bolo ba ngo de poani pour mission même ba journaliste tanga là je sais dire oh moi ça bengse la poto on otanga ngo tanga kasté oh moi ça bengse la poto mais tanga oh ba journaliste belé na tu assister la fondation fait na René Makondele fait na personne mbo de place wali wana biso ya njili so to kaki mbuta sikoyo kompa kuna yindi donc to mela to lia fondation René Makondele na personne mbote masa nga bobo kituba na personne mboti voilà René Makondele point fait na ça joueur donc na babenga ngoni babenga ngo na sali illusion illusion na temps normal to si pena mbinga rien kanjinga sko nandenge sko René Makondele ça ati pena bo mbata kitie donc c'était normal ba kabwana OK c'était quoi c'était normal kabwana pour incompatibilité voilà l'air to bande qu'on est bandeli ezaka compatibilité te te wala bolingo ezaki na to mona na so banzo to yake incompatibilité siko pourquoi ba condamner biso ba comédien tandis que bino ba journaliste exemplaire numéro 0 na ba ça sous mususu tanga ça fait na sepela na misa mo to beta mikolo fort na to sa ku clip na ela zangi ba kinya na ngwa kombone ba na sebo je crois to beta fort ana Congo ni vibrateur na ngo beta abeta ba faux beats boy attends ça fait ba kinya na sala ene clip oui ça n'est pas clip so comment anu il va pas na journaliste mo ko so comment donc déjà sont saleni abenge mwana muke abengi mi se mwana muke bisuka mo muke mwana muke bon ba beza kai fa wala ngene ngo awa wat yo c'est là mu ata impact wana nyangwana dele tibamba wana na nyangwana ba bete maso on comprend donc voilà wana ni ba besa na poto akula poto ça c'est dans ala poto akula poto ana mikili mais ça c'est sûr déjà donc totika olet ça bilo mo boy so comment donc comme on est zoya meki mais toto ça ne clip
tokabane ba 23h na nini na Palm Beach boy. Journaliste, c'était comme on a journaliste. Journaliste, mon mion pas auto, mon mion auto qui. Et quoi ça entre S bien C boy, bah comme moi bon entre S bien C boy. Sarah Ramazan. Yom do yeba. Ngana bi S bien C, ba C ya boye na ba S ya boye. Moi Sarah Ramazan ni obangi Sarah Ramazan. Non, Sarah Ramazan, non, wana master na solani kitoko. Tengana par rapport à la déception. Parce que comment? Par rapport à la déception. Sarah da mission. Ngana bi non, ngana Sarah Ramazan mutu na solani kitoko. Ngana olo bana ndenge nini? Bon, ça va. Totega. Yoga. Yoga ni ba tubela. Eh, ba tubela. Wane wadal? Ba tubela. Yo baxi wadal. C'est wadal. Obaxi mokonzi. Oh, nga raté ngo baxi mokonzi. Oh. Mokonzi wapi? Eh, to comme une adresse. Marre bela. Ngo baxi mokonzi non. Ozo comprendre. Donc pour vous dire que la déception est là partout. Et ça va pas comédien, t'es pas musicien, t'es pas journaliste, t'es. Nga on a tout le monde maçon. Moi ça ben si maçon la poto. Nga ce qu'on a on a bien les gars na TV, ba moningate. Mais muta beta à brique. Moi ça ben si na poto. Allez que les mises en place ni. Atie poudre place ni. Zoroman. Donc batika ko juger ba comédien bongo. Avant on la potinali so muninga longola panomoko. Zoroman. Donc to ça na bien. Donc bon continue toujours au linga biso ezanora bien. Voilà, comme la super ko chuter, mais nous avons moi deux questions. Au ko incarner pero la PD. Il y a PD. Oh mais na artiste. So que ça na cadre ya rôle. Na salango na sala qui PD na zui caché nanga et puis et puis nako fanda na wana te pesa eza pena pona ngate na ko sala ngole msu récemment nde balobara récemment et puis sili mais na ko tika la caché na ponga na za ngana kenda banzela na te ba to kenda nzela na bazali ko yo mo so tali pena boy qui PD ya nada qui PD à Tanti Lindo na qui PD la duchesse 3 PD wana si font carnet rôle qui PD au jouer net yana. Bon malheureusement bango mi satunde ba bongo bazana ba différence. Et quand on connaît nani? Tiens, na personne exemple avant ngana pona. Bana ba différence. So landi na bana Linda. Tanti Linda na pesa yembo de place ali. Ye aloba yaza mwasi. Tanti Linda mwasi za PDT. Vous comprenez? Wada alongola e. Tanti Linda za PDT za mwasi. Aloba ngo déjà. Et puis nada aza PD ya rôle ne wa incarnar. Parce que PD nada na sepela non pourquoi? Pour azaka trop likolo. Nada wana ko discuter na ye particularité na yangwana. Azanga maloba te. Zongo masko ya la duchesse Mike na sepela na pour na tendre. Na tendresse. Et bah PD pena do so solana ye au jouer se yo et kende kitoko. Oso komwana sikoyo na bango misatu wande baza bongo si fona zwa na kozwa siko ba qualité na bango qualité na de raneni na zwi qualité na ndam koloba lo ya la richesse ya raneni ya attendre na yibi ndamba la richesse tanti linda pe ya raneni alo sako tutu na yibi pe kotenga msamwa wana na sangisango epesi siko na tsango siko pananga na sali ngai. Oso komwana dans un sens wana. Donc bango nyonso na sepela na bango omoni maele ya sepela non parce que ça a très maele na ba réponse hein ngana rapeme na vie de loin d'abord akima busoba oluki na ba busoba raté ne to mona batu nso sala ba busoba ba bêtise so comment vie de loin na ngote parce que biso to landa lokolo wana so comment donc expliquer ba tout clair même Mike la duchesse mon vieux a dit que non la lou c'est mon petit asola bien lo barabien. Merci beaucoup de comme vraiment ko chuter nanga tout na par rapport les camboyeux concernés mboka etali mutu nyonso lelo boye boketu wayambo akateli biso drapeau ya Congo po azali na Belgique a Monica okufani na Belgique azaka kuna réaction était que artiste comédien na acte wana drapeau na ya mboka kia okati yango yo lobanet. En tout cas ngape naza très déçu en tant que Congolais. Parce que Venaso Boketu aza Congolais. Makila o eza pananga, eza be panaye. Sur le plan nation,
Parce que sur le plan biologique, tu aussi. Mais sur le plan nation, on est des Congolais. Makila Boké, tu es pas. Mais en tout cas, vieux, Naza décide pourquoi. Pour moi, on a bien. Moi, on a Cédric, Massanangaï. Ana poto. Sora Olandanga Aebinga. Vous comprenez? Et puis, vieux, aux artistes. Faut rappeler à Batou, là, nous avons évité. Mais ils histoire, moi, de Kala. Il y a des Suède. C'est latin. Arrête danser à Kofi Olomide. Arrête danser. Oh, mais viens danser à Kofi Olomide. Dans la louquette, tout quoi? Mais l'Amzou à l'époque, on a boié Bami qui est biso de Ebi. Donc, viens à la regrettara n'est au maltraiteur artiste. Pour y opposer qui artiste, aux artistes. Toboité, biso n'y a toza ba combattant to bunde la mboka. Mais faut trouver manière nini otoro lobela otoro ko saela. Et comme matina point au kata nation ya mboka. Au kata de l'ora ndetiko moni bandal les abois. To kabuli bandal. Vous comprenez? Donc au kata drapeau ya mboka. La ligne division la mboka ezande bokechi. Sali mabe makasi vie, sali mabe vraiment. Congolais monté aza d'accord na yo. Congolais monté. Pour attendre que tu aies biso, c'est vrai. Tu as dit que tu as fortune. Mais tu ko trahir mort à l'étranger. Vous comprenez? Na période na presse outil toto beta na nin. Na babenga mbongo Durma. Hein? Frontière ya Uganda na est. Na ba Goma ba kotoa. Donc na komi na Goma na comprendre maintenant non RDC ezelo kwa makasi. Pomme de terre. Ah. Et puis atelier ba misunité puis poisson atelier en terre. Talambisi talam ngombe. Mama deso ba la biso ngana ndimi ya mama deso ba nini ya mama deso ndire uta libanda. O biso mo ya Goma so moni yango. Ah j'aime. Siko na ba frontière wana to tala siko Uganda ngokuna. Ah. Oui qui na sepel na mboka nanga. Malila kitoko, mupepa kitoko. Sikoyo. Vieux. En tout cas ngana na neloko aloba no te vieux, nga vraiment na très dessin na comportement na yo. To finga nde to mesala ko finga mais ko matina niveau ya ko pasola drapeau. Idée o bazuke bazongse na mboka kasi yo moni onde. Mais nga dim na batsela mbonga bié. Nga pete na célèbre de marche poto. Nga pete na lukela ka visa. Soki bato ba lukela ka visa ba sepela zongse. Bazongse mboka. Bozonga na osana mais yemo zwa yeba ka ke. Kozonga na mboka. Soreza nini? Baozeleka na aéroport andi. Commune nini o ba ndi exil. Ozoko ba commune ndi exil. Po vie amona ba changu. Parce que commune o ndi asenga exil na bandal. Asenga exil na lemba. Asenga exil wap. Donc, vie en tout cas tu as très décis, nga vraiment na se perdre na ngote. Et ça nga mabe. Voilà, merci beaucoup. Biso to kati boy. Ba payer banga biso. Donc tout est kimboka to saboter mboka. Voilà, merci beaucoup. Conseil nous groupe c'est la vue de loin parce que Azongi aime suffire respecter le régime, ato ça m'a belé et tant que artiste on a on appelle chef à répétition, on appelle un candidat groupe. Conseil nous groupe c'est pas patron na yo. Na logique à vie na né de tangela ba classe un inférieur à groupe sa supérieur conseil na TVT. Donc aza papa malgré balobaka mukolo ba pesa conseil te monsieur likambali balobaka. Mais tolobango en dehors à TV ngana sepeli papa na biso azongi akindaki na Nzambe azongi pe na Nzambe et puis la famille pour soit moi on est bien. Ah même pas na tolobango déjà ah totika tana totika Nzamba ta musamuki ndinga olinga ta musamuki. Donc voilà, donc papa na biso azongi biso kitoko biso sepeli na arriva papa donc voilà. Ouais ba dédicace déjà na opesa mbote na apesa mbote na venanga Jean-Paul Mayaka na Paris na bosante camionnette mbola azalaka wa camionnette Simon Kimba camionnette mbola trop tie comme na ba niveau même nzaka nanga pona okomelo même message comme déclarer fait ya ma casse dans les sabat ah en tout cas na leli kaka mais type mo to boire na maison d'habillement maître Adosenga la lutte doit continuer à rouler là. Na bosan pété maman Marie à Santa na Londres, maman Brigitte Katanda LBK Vision à Paris.
Virginie la quinoise na Paris na pesi mbote Sugar Baby. Elle partage avec ses amis na ICA na pesi mbote. Na pesi mbote na PDM Merveille Mabika na à Londres. Et puis Chimène a voulu les ICA toujours. Et puis na bossa na te papa na to JB Kumaluta. Les grands pétroliers na Dallas papa na oselara ndeto solaki. Et puis na nsusu. Contact na déjà Instagram obeti la Lou Maleba officiel. Facebook label Maleba, Snap nanga Mali Maleba. Et puis ba raison nyos tout na so beti o tononga. WhatsApp ba saranango déjà. Bon, topé sarara plus 243 89 688 2000. 89 688 2000. Prophète Diembala na pesi mbote. L'insulte type européenne, vrai chéri tout ya banjiloise union son pesi mbote. Prisca Luangi Congolo maman de Nice. Na Boston Teclaf Maleba grand jogo mon petit chief Makadi multimillionnaire. Yabino ya on a Boston. Bon, accueilli déjà. C'est bon. Merci Pelayo, hein, merci de la Lou. En tout cas, merci beaucoup. Ngam na remercier yo pour à chaque fois. So yo ki moi nungu moko na groupe obenga nga na ya kambala moko donc. En tout cas, merci vraiment à Congo Victoria Ndé boto tika bisote. Bozo continuer toujours ko soutenir. Nga na za ngata nde bazu za benga. Et puis yo yebi. Nga na yo bandito bandima ma bemison o toki attendre 5 ans. C'est pas 4 ans. Donc voilà, dans un ngate. Voilà, donc merci beaucoup. Hein. Donc là, c'était la Lou, Babière, mais c'est les flamingos. Malgré tout, mais il y a identité, mais c'est les flamingos, la Lou Babière, la Lou Boé. Donc merci beaucoup, ma femme, tout qui branché. Tout est bien, qui finit bien. Déjà, je dis merci à la caméra, ma caméra. Merci encore une fois à mon boss, hein, JB Kumaluta, le vrai pétrolier de Dallas. Boss à Kamaka. Et aussi merci. D'abord, tout le monde soutenir moi, mingi, moi, trop. Donc, maman Yvette Mbi à Londres, donc Nazara voilà la Sanzete Naozela. Il y a d'adi ma bille qu'on a double commune mon vieux hein mon bel qu'on a Paris anniversaire avec les 10 mais au continue qu'on fait tango. Bota mukolo moko na Koko Langai Anto hein donc Antonio Balinga avec na lipasa naye mon connaît waka pe à sonna matika biso donc toza kolela kaka et puis na esengo pe da mélanger hein. Parce que total la souvenir ça fait très mal. Voilà, merci à Guilain Congolo, Aigle Royal Mokondia Strasbourg. Hein? Guilain Congolo. En tout cas, ça linga bien. Dani Mouyeng, l'homme du milieu. Merci beaucoup mon frère. Hein, qu'on a à Paris aussi. Qui encore Ado Senga, Maître Sengi. Kingasen toujours depuis la Suisse. Et puis le Sako. Na mon général Jeff Makayabu depuis Dallas Tata la banga bilanga bio na bio. Voilà pour finir c'est mon boss hein, JB Kumaluta le vrai pétrolier de Dallas, le boss charismatique Oyo, boss de Congo Victoria. Ça va c'était Jemima Ibele, le gros bébé de la presse congolaise. On se retrouve prochainement et que la paix du Seigneur règne dans votre maison. Au revoir et à la prochaine. Bye bye. Bye. Sur la site, ce total site c'est 001. Donc tous en number 1, il y a 001. Blague télé sur le biso Marambiad. Victoria Télévision, Victoria TV et il y a mon papa siga, il y a maman na ndenge na. Donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga makambo. Potozo ba news alelo. A elbiso Victoria TV. Donc aluta continue. Victoria certa. Amen. Tous ensemble quoi. Total Victoria TV. Yabino Sida Bilé la confirmé. Nana Roboya. Donc ils sont tous abonnés massivement. Na ndenga idéologie ba européen boton nana. Bobolanda ba faire ya mboka ya par-ci par là. Donc number 1 na bank tous ensemble. Sida Bilé la ndenga ilusa. Victoria certa. Amen. Tchiki